Osalika bien te oyebiti kutu na leka liboso ndako na yo pona na bande koluka petit na wana confiance pona tinda benga yo nazaki na makamuka koyebisa mais ndenge pe yo moko landinga ezaka ka bien te uzana makam ya bien na yebi na ngate na ngaya ya kusala ngande wana na fanda na ngana na kasi na kuya kuya te Luba na sawi. Ya pike. Na oyo ka susi Susi pona nini? Banda kala kutu na bando lingana yebisa o me na omona na ngandenga obanda te. Pona oyebi noko na biso wana oza na Kishasa te. Na yebisa ka yo te. Noko na yo wana. Asali mutombo. Noko mutombo. Atindi mukande pa maleki alobi lokwa mama akufaki muto otalanga awazate na keka na Kishasa. Yoke na Kishasa? Teka biloko wana. Yoke na Kishasa sikoyo ngana mboka na kutikana nani? Mama wana mama koko wana na ukene na ye wapi? Esari nde yo mutu za ulungula ngaba susi. Tala kaka. Ngate na boya kina ngasi ko mama leki alobi o ifona kende kaka kona mususu bana noko wana o bazaka na osileki. Ule misinga nchitu. No bando komela yote kasi bakamini ya kawa. Bino mukandeza buringo. Mukandeza na buringo tenga na kukuma kena ringi yo na mtima na ringi nga yote. Presence na yo ipana nga italaka keza kusala miloko moko bu. Kasi ngape na linga ka yote. Ba ukena na Kishasa wana ndeza buringo. Kasi pona noko nda lobike na kendeka hakuna pona mususu nani mwana na ye oya zaka na Londres Prince Pangi autindela nga mukanda pona kena mboka mundele yo kene putu te lubaka ka sukira na Kishasa ngalere mususu na kulanda yo so ekumba kambo ya putu wana ngana zangi yo libela
kasi nakobengisa yo te. Bon, yibake soko okende Kinshasa omoni bagarso mikolo bakomi kokanga basuki bayibisaki ngai bakomi kolata biloko ya matoi komeka te Sara olingi ngai okende mokolo nini nayebi te mama leki alobaki poso ekosila te poso tozela kaka mokolo kaminio ekokota ndenga na kili sava yo na poko otinda peti wana alega na ndako tinda ye alega na ndako comme ça na osala esine tokende na kote wana tokutanaka osiliki nasiliki te bon likambo mosusu zai nini ya pike naoyokana nga so luba kosala baza kozilanga kuna na répétition luba ya pike oyebi sanza oyo namoni na nga te omoni te nani namoni te ndenge basi bamonaka te omona te ndenge nini basi nyonso baye na mai awa bamoni ndenge nini nani aveugle awa ebongo yo oyoka ndenge nga nazoloba te kasi yo olingi omona ndenge nini misu yango ya kotala bona namoni sanza te yo naza omona oyosaka na ngai olingi osala bavantire mpa na ngai omona te omona sanza te sanza na moi eza komona lobela ngai nini naza na zeni oza na nani luba nakojipomba ta ebongo yapika na oyebiso ebongo yo ozoyoka te ndenge na oloba naza na zemi te oza na nani naza na zemi oza na jimi ya nani yo te ebongo ya nani ya ngai tika biloko wana Sara tikoloba boye tika biloko wana yo bayebisaki yo ngai nabutaka bayebisaki yo ndenge wana bonga na koseli yo yo tosaka na ngai okende kotulula yo kuna te lunga omeka yapika yakana salaki ndumba na bilanga na bambari mosusu na moto na sandre yo yapika nga nasalaka na ngaki ndumba te nakobamba na mai yo kende okusa soko moto nani nga bayibiso nga nazana omonaka mwasi na nga te nasuka osala nga botika malamu Mais il marche avec moi, il me remplit de joie. Maman. Il me dit... Bodoza. Ok, côté la baninga la musique. Il y a un musicien international. Ouais, la sonne à Sima, Juben Piana, ce qui n'a ni Kofi Olomide. Non, tu connais ça? Bon, maman, on a pas place à Zali. Bino boutique là le pas mobimba, le quoi na moi c'était bino boutique anga ka bona fanda. Oui, na kama rendenga vimara ulobate abimi ya keso ti wapi. Bodo wana. Chérie nana, opesenga na insomnie. Oke mikili, oke kobala mundibu. Obasani ba galere to galera na yo na kinyo yo mama. Okani singa soki na ziba grand prêtre.
bafulinga peti ngai nako galere Etienne Mundele akosima idéologie oyebi kotambusi nga na oluko partout na veo katinga inspiration mama oyebi peti nanga mo wakenda mikili Vanessa momi nanga mobo Vanessa inga de Bruxelles kano kaka oyebi peti ona donc aosalanga palpita mabe yango sikoyo waze kwa ukola baifuna yima na album na sika yo nani yo no sala ma collection kunga vie yo funa kotona kunga donc koyoka ngo benda donc album on a bon enregistré tu enregistré donc ye tout le faut manga Londres te oyebi kasi ndenge nani odina lobakiti ouais salon na bango eza à Londres deux fois deux obwaki dina obwaki Debs ouais donc eza salon na kata centre ville na Londres mama otinde likonda yo yebi kaka fois nga une façon na komi kuna donc ba staff nanga tout faut bazala mobiliser pour ba star venir l'an 3000 nde ba biso musicien donc il faut yeba azalaka na batu na ba mikili bon ba nkunga mona osala ya jo yo katinga na petit na ngai oyebi yo zaleki nanga ouais na luki yo partout tellement problème moko etungisi nga vraiment nayebi te po bino mpe bapeti bozalaka boye naye nayebi si yo problème nanga oke oyebisi bato nyonso voilà yaya alobi nga oyo nokamsa nga yobunanga mbendre to nani nga na grand prêtre donc na ntango yo kotisa nga idéologie ezalaki no ezali solo siko ya marke ba grand prêtre ya malgré na petit frère na yo donc funa bomba ngo pena donc funa bomba ngo ya secret tu dois savoir d'abord que Bodo il y a kalazala raté et il y a sikapasa raté tozaka biso de ya bom yo ndingo vanda ba donc yo sepela no ndé na vanda donc na bana na ngate oh mais c'est pas on de oui nga mo sala nga souci non na mona te ata petit moko a beti porte wala na aluga vie aluga ya jo rien na boule mais vie nga azana boule azonga kuva a ala tamvoe la tonene oui mo sala nga ben kia mabe Bodo tozaka biso de il faut da bala ouais donc mission azo confier yo luka nga mwasi mo ya bien ya nature nanga oyeli ngai na bala donc eza problème on a confié kaka yo na ngai to bomba secret wana Bodo tellement yo leki nanga oza doué na domaine wana il faut va na bala il faut na bala oyebi que donc au raisonner vrai pour nga bana côté ba momiko donc à côté na donc deux fois te kwa jour na kinto na trois catégories à momi et ya ba marque mo petite mo abimi ba jour ba benga bango bana nyoka donc ba très musique de bana nyoka bango batambola bango na kitsa nini koto silipe matali kolo mutolu wana benga pona ko biper donc ce va biper on ngona ce que vous avez unité au fini yes un temps botamoli nazo biso ba marque wana te parce que wana première catégorie deuxième sikoza eza ba petit palin de bana palin bana bango vrai mais pour joyer en tout cas yo ndengo za muto ba nyenye en tout cas souffrir mabe ba petit musupe troisième catégorie eza ngabenga ba chako zela na souffrir ni po ngam nazo kende te nga na tindi nde yo mais moi na palin pour mon eza problème mon hermo ya ko fana na coin tamzo na bozana posa udami cabrité au tellement na coin basula milinga wala yo mtu zana wote baba speboye au galérer au trangale na coin pour na tenter momi faute alors troisième catégorie si quoi ça peut être benga ba chakour na ba cheu bango ga so net uzana phone avec cheu mais chakour toi o so continue caro petit na modia na ke bondol o baloba au moins na ke ma champagne elle ke ma champagne na ke yolo mais na ke lamba donc moi ce pour na yo au monde pour momi pe il faut kokala na yo pour aider yo donc yo ce que le cosa mutaba calme de funa pour nous na donc kano moko na donc mwana nyoka moko pour akokolisa ope na idéologie dans ce problème il y a solo que ngali na bala yo se sanga bana nyoka pour ya ko déranger nga papa ozoka kombo d'abord mwana nyoka bon ça va na comprendre ce que là mais donc ça la calme le lingi ba catégorie ba mal bien ba mère à parler donc ça la calme ça la patient VOCP là maintenant c'est le vrai choix mais yo zoka comme yo sur un blague point oui un blague te na comprendre que c'est quoi yote nous sommes na choix mo donc canon kaka do na momi na kati ba momi félicitations grand frère grand frère et Gaël 0 Gaël 0 ngai Gaël 0 mais si
Mais oza gaillard zéro. Nangai. Ozali collègue droit de naissance na yo na petit frère. Na sani nini maman? Hein? Oh Seigneur mon Dieu. Droit de laisse yango ça. Et ça la nina. Na solo penza papa na félicité yo. Comment se fait-il yo le ki yo ko lukela ye yaya mwasi ya bala? O liyo ko loba na biso ba parents na yo lokola yo kokano eloko te, oza mesirabe, ou bien père kiré, biso ba boti no to lukelo mwasi mais ozo loba na petit frère. Même si bon. O za la nani penza na miso. Bon maman. Est-ce que o za la nani? O gair zéro. O za ka gair zéro. Est-ce que maman Zolozi na ngoza faux? Zolozi na wana za faux? Nani Georgine? Bonjour à tout le monde. Bonjour papa. Bonjour. Maman Jo. Ndenge. Naza likamba tato ya lobi na grand frère na ya lukele mwasi. O senge pe mbongo abalelo mwasi. Ye grand frère na. Senga mbongo abalelo. Yo comment benga grand frère na? Oui, comme grand frère na. À partir d'aujourd'hui. Pas. Donc au moins ce que maman donc maman c'est pas seulement ngala comme impoli, il y a un grand frère, il y a ya na ngai. Attention tout ça biso mbaleka. Asa grand frère nanga, azoti nanga, asinga service, donc nga siko yo na budango, on dirait mutadame ba budango. Ça va. C'est mon service nini jusque là je Ça va. Papa, excusez. Moi je Papa, peux pas ça poser. tout à la police. So il y a il faut attendre dans un colo, Mais il faut toujours la attendez, télé. Maman so lingana sala ngote. Parce qu'on a comme un poli la famille, ne pas sepela. Assis-toi, Vanda. Mais papa, Oui. le problème c'est quoi d'abord? Ngako sona ni kinangate. Oh. Mais n'abo été jusque là nazo comprendre te. Baluka mwasi. Mwasi balukela ye mwasi. Ya kwa bonde mwana mwasi te na école azaki na ba copine te ba collègue de ya école azaki na bango te. Ye nde mutu lokola zana miso ko luka mwasi alukele mwasi po ye azokoka te. Jo. Yango pe apese pe mbongo abali. Pas à ce point-là, Jo Nangai, vraiment. Yo kulutu olo banaleki na yo, alukela moi si ya yo kobala. Papa, depuis nagi na classe conseil ni bozo pesama. Nali na basité. Na poussa pembe na basité. Siko mabe na ngeza. Mabe ezali wana te. Oh, Hein? Mais il faut comprendre que yo ozali kulutu na ye. Yo ko senge service muso ko senga d'accord mais jusqu'à lui demander alukela yo moi si oh yo kobala. Tu trouves ça normal? Mais papa, bino herbo. Mais toi de nes noza ko tiango wapi? Papa, bino herbo vous comprenez va faire monter. Ezali kama droit de l'est. Ezali à laisser les ngaso ba plan sur la sa sur ndénité. O mutu na mutu azana dona nga, il est vrai que na botama na don ya ba momi siko vie a confier nga mission parce que comme on est na matière ba choix ya ba momi faut ça mutu mo na za ba nzunzu pour ye aza muta nyenye azo risque ça la choix mo ka kelinga momi mo ka nyenye ye le kwaza nyenye ba botama na nyenye moni ko za fo ya mo na fona ça le choix ya bien est-ce que ça fo ceux qui na sosoli lokola ngai maman na papa na bino nazali calme na maman na bino to banani ça fait maintenant 27 ans tozali nie to boti pe bana ya bizingi kasi ba conséquences ngo ba conséquences ngo ya ngot yo kinda obota mwana aza photocopier à monsieur labe na couvent parce que ngala sali saye bozo mona ngai fo ba bino comprendre ba solo zinati o sali saye okende ko ponela ye basi o toza komona baza ko tambola mutu ba kabola en deux parties et pas musu motane et pas musu supembe baza ko tambola motoli libanda mutu na se makolo likolo c'est ça ko sali saye ye bino ne bo comprendre solo zina ngote ngala comprendre Georgine naza Georgine te oyoki na ko yebisa yo oki molai wana ezokosa yo bino ba ko regretter nga jour ngai bo grand prêtre Hermé na benganga na kena mikili bo ko regretter ngai na parler na yebisa bino pour na leader ya famille na bino mosala no kaka mosala oyebi ya mabongo oui, passe en clé. Bodo. na yo kulutu mobimba osenga leki na yo asalisa yo na kobengelo soki kolukelo mwasi Passe en clé. wana kanda OK non Passe en clé. asila soni mais bodo oh nini hein okomota mwana ba préservatif bodo yango pe obandi yango pe mabe malade eza na mboka ti fo bon na boka moto za kotinda akende kolukela yo mwasi omoni hein asa kotamwana ba préservatif c'est là tala petit frère c'est là lokola yo moko kokamata décision te mpona kopona mwasi na yo ngai nazwi décision wana ngai nakoponela yo mwasi Bino opone nga mwasi ni bino opone nga vraiment nga ko sepela na. mais non ngai papa na yo Maman moi makambo yo ngai mwasi moi makambo yo luki. ngala lukelo makambo Na ko bale soute. o bala te Fana ne mwana ko bongo se wana komi kilashte ana ngai basse nakoponela yo mwasi na ko bala te na ko fanda ndengu wana. okofanda wapi mandefu wana ezokosa yo tala omoni mabumu mwana Josco alandi noko na yo Mama.
nakomi nanga kotuna eba mama ngana lela Papa mbote. Mbote mama. Nauti mboka nazokende pa noko na biso. On adresse. Noko na biso. Oh, Isangila. 1967. Ouais, na bien. Et pas nord la mino comment il Comment on est noko mutombo? Ah mutombo pera na muluba na. Bon. Côté la boue, zobo. Yaka. Zoboye. So komi wana. Comptez, ils sont à 7 parcelles. Komi wana koti, ils sont na ba Sambo. Sambo. Na loboko mwasi to ya mobali. Okende kaka tout droit tunika mba. So okeka otaka na ba porte na ba mi omuna ka wana boka mwasi. Ko tuna mingi to se ba oseka. Ko bengo mobila. Moura va vraiment mi bazara. Mama mbote. Ni mbote mwana. Awa nde awa. Oyo. Awa nde awa. Nalingaki naloba awa nde oyo. Oyo nini? Nga nauti na mboka na ye na kisasa epa ya noko na nga mutombo. Noko na yo mutombo? Bapesaki nga papier wana nde yango na ya awa. Awa nde awa. Epa na noko na yo mutombo. Mutombo nani? Mama, bakombo mususu wana na yebaka te. Awa na balabalo na biso toina matombo mibale mitombo. Mutombo moko ya na kwekuna. Awa nga pe na ina mutombo. Mobali ona nga kombo na ye mutombo. Ona nga mutombo tatu page de mouton. Noko na biso. Noko na bino? Yo mwana na ndeko na mutombo. Yo nani? Bo baba na pe ba yake ebele mwa ndeko na mutombo abota bana ebele. Sara. Sara Musa? Mama okoma mwasi monene boye sala. Mutombo Mutombo! Yaka Yaka bangu yaka. Nga mama limbisa ngai te. Nga nayebaka yo moke boyaka na mama na yo yaka moke. Nakoli kaka mbangu. Salam saw. Tala yewana. Mujimai ngadanga. Chere bore boto ndianda kala kinyalelo. Dikenga. Dikenga tawan. Maya peso ka yebo yo bani kolela ka lisusu boyiboni moto. Yena. Tango na monye mwana oyo. Nakanyishi ya na ngai. Mwantumba kankolonga chidibile. Saramsa. Noko. Ukumi chitoko. Namoni pasi na nzela. Atungisi yote na nzela Bunyi ba tata leki na yo na ba tata mwasi na yo na mbuyu butikala ki na bango na mboka ko. Bazali malamu noko. Ye. Munyi mwana oyo Saramsa. Azaji mwana ya na ngai oyo ngana lwanji. Mwantumba kankolongo chidibila. Oyo akufaki na mboka oyo. Sikoyo tata na ye aza muntu ya bandundu. Abala ya na ngai kuwana bakenda na ye na bandundu na mboka. Tata na ye akufa, mama na ye oyo uchi kokufa oyo matanga oyo tochaki dernièrement. Mais tupesa ye kombo ya epai na bisu Saramsa. Nga na yebaki yende na moke na kamo yende kokoma mama mobimba boye.
Ça va? Comme ça, tufanda na shima kuna na restaurant isika ya aza kusala misala na ye. Ah, salamu sawani. Ah, mamwani. Kaka tawani. Zawani. Mbila kombi. Client nene. Bien. Mbila 20 francs. Eh, mkie boye. Ah, maman. Ya solo te bongi sa te no. Mbila bele boye vraiment. Eh, tira nga passe. Eza ibele maman dikamunini. Oh. Yoza kutungisanga lisusu boye za kusala nga ba compliqué boye dikamunini. Soma mtie mukie. Na tie ibele, na tie ibele mama. Mukoni na ngo. Kiriya na tie ibele. Na kutia lubi na kutia mama. Ah, na kulamba ndenge ni na bana ko. Akutia matabisu lubi mama pardon. Mbilo na sumbi yango talu penza. Malamu te pia mususu na mema boye. Ah, ngaipe mbo kwa biloko yo. Ah, joa ekoka. Ekoka. Na ke ilobi client. Merci lubi eh. Tito. Hein? Pika. Dikamunini uvandi boy. Kazi ukangini ngakanda. Hein? Dikamunini. Uzwi mutima. Ukangili yango dikolo ya kliki. Ukwa kamio soki batie dikolo ya kliki moye tambule za lisusu te. Ukulubate kasi dikambo din dozali malamu lobi bongo lelo ekoma lisusu akanda boye dikambo ni ushwanga na dikambo nazuyo na dikambo poza kulubisa ngai te uzwi munoko ukangi shende lokola shende obakangaki na cimetière ya Yesu tozalaki boye te toza kulubana tozalaki na isengo siko lelo oza kulubisa ngai te nazuyo na dikambo banda tobalana tozalaka bien lelo oza kulubisa ngai te yango wana naza kumona soki ndenge nini moye ezali te Marijane. Lubana za kuyuka. L'homme est averti à voter. Za uyanga? Na voter nani? Soki nga na mivandiri mawa. Sushi oyo kotio na mutima po banda kulubisa ngai. Banda nga na vandi na lubisi yo. Shoja kuteka mbila kuna umoni nga na landi yo. Nini na ngai? Erika munini? Na lubi donc lokolo nazaki ntwidi na yo il faut umonela ngai lokolo nazali mwasi ya famille nakoma mumbu na yo en tout cas soki nayibaki vraiment nadingaki kondima na ngai libala oyo te fo naza komona ebandi mabi nayibisi yo Marie-Jeanne soki ozwanga na likambo sote ngai sote kokota tina kati na ngai te itani yo te soki na mivandi mawa ezali ngai na ngai nzambi vraiment nyonso oyo kaka tata moto alukilaki ngai kaka kintwid ekomi na sote mobadi basotaka ye na mbuka nini oyo basotaka mobadi vraiment mobadi oyo akoyebisaka lelo na sote ye namoni okumi fatigué Marie-Jeanne zongela okumi fatigué nani fatigue yo ngana kumi fatigue okumi fatigué Marie-Jeanne fatigue wana yo yibisi ngai na kumi na fatigue ya bilanga to fatigue wana ya ndenge nini okumi fatigué ya makambo nyonso fatigué zonga nalu bien oringi na banda kunyema yo wana nyemi
nakangi yo shinga na likolo ya nzete famille na yo yawa uniema ngai nasali yo nini yo nde osali nga mabe tukuniema na penza saputas fatike wana na yibisi yo marijani mama na yo ene tata na yo Sala. Okolala na kati na esika ya boye penza bato bakoya. Mama. Olembi nini lisusu mama? Soko olembi oke omilalisi na se. Na otapenza modele oyo boye. Boye soki moto aye pe akuti boye. Na yo okolala. Yelanga sebiete wana. Wacha no kuna moyebi ngote. Oyebi sebiete te. Kasi mo soki sukoli basani kasi batiaka ngo na moi po yoma. Basani na plastique bachaka na moi po bino na mboka bochaka po yanduka. O bakongo baloba. Ipo mai ekauka. Elamba wana nga na pesa ki wana na chaki pembeni. Na lobaki te soki osali basani na mbele pangusa yango. Oti yango kuna po na bakilia tango bakoyeka bakomona basani bopeto. Mwasa noko kasi wana eza mataba ba bebe te. Nini mataba? Mataba ya bana na pangusa nango basani. Me mataba te. Wana elamba na mesa. Mataba pe. Yoko kanta kusi. Kuse ya kamodele wana po ipembe. Elamba na papa benga ngo sembieti. Elamba na basani opangusi soko soko basani opangusi. Yoki? Bavele pe chaka na mai na moto. Dindisa bavele wana na mai na moto. Ela telio pe na lingi yango te. Boye penja mabe. Balobi wana na sombela ki yo wana. Lataka wana. Oyo lambo yo yaki na we umeli yo na bana osoki lamba ya mboka bwakate. Na baki na yo tika yango. Elambo soko ko lata yango biso na batwale. Bangome balingaka komona te moto ala taluze luze. Soko lati luze moko kokutana na ngombe etali ona njira. Ya solo. Lata kaka. Wa bavele wana telanga na mai na moto. Mwasa noko wana te na yebaka ngote. Bavele. Biloko wana ya lokwa abitala tala bakopo. Mwasi anoko. Bakopa bambu Bakopo ya bambu na mekuse wana na lopoto awa na Kisasa tubenga ngo vert. Mayoki Jelanga wa. Sala. Na demase wana na boya ki yango. Demase wana na lobaki na yo na lingi ya mbote. Mwasi abuka kanzoto soki akotambola. Oko ningana. Yo otambola kala kwa moto mimi mokumba na moto mama. Mwasi anoko. Kisasa ngo pe makambo Ego ya kaka soki na meseni te. Bwaka maboko na yo zala à l'aise. Tende ko kulanga ba ve na mai. Buma. Hima mon papa. Oya kapela vele moko Mama mwana musala oyo, il faut yeba ba client. Nani mwana musala? Mwana oyo munene oko. Lobi na zo setina ka soupe na si sa fufu wana mama. Donc na lobi na lembi. Josko yo na soupe yo. Ai mwana musala right. Azana. Oko finga mutuliko na soupe na bioka kolia papa. Mama ponga na yebike. Tika kolia makasi te ndinoko na ya. Ayali mwana yande kwa mobali na ngani.
nayebi te ayi famille na biso donc awa nazomonaka ye mo mama bana nyonso tu bakenda nga bana nga nayaka na bana be misato te mwasi moko mibali mibali daniela mokoko ayi na canada hermene kaba na allemagne umberto mbala mpe na allemagne yango wana mama osalelaka biso fiere nasala fiere te okwa akoni mama papa osakana likambo na kobota mama nga mpe na okende mikili wana mpe na omona ngo kaka bota okomona nde elenge na sika nene supu lisusu te mama tilanga mfumbwa obangi boswana mfumbwa yanga na supu te tilanga mfumbwa mama na Thompson mama nazaka na mbongo def mbula fufu tilanga ya misatu na okominga kaka na kaye comme d'habitude na ofuta nanga likambo wana ya mama komanga wana nde biki na nga mai nde esili na likambo ya mama komanga wana mama nga nafutaka nga za nyongo na te wana nalobaki kaka yo kote wana nalongolaka yo ofutaka na yo babule merci mama zala tinda saya yango aza rapide sala Asi anoko. Kilia moko aye kuna. Tia fumbwa toa bulo na fufu pe na Thompson. Otu pesa aye kuna. Na pilipili kobosa na te. Fumbwa boni. Fumbwa boni tela ye ata. Mezire pe oyebi kaka te tilelo. Tia toa lutu. Mezire wana ya fumbwa ya kacha toa lutu. Mai na maboko kobosa na te Mbongo ezokonda kaka kokonda bino mpe lisusu omona yaka nani Sarah. Bon appétit ezalaka te te tolambaka yango te. Bon appétit. Bon appétit eza lokola mbote nde bapesaka motu bonjour soki otili motu biloko na mesa bofo opesa bon appétit loba bon appétit wana na monoko nini na français loba bon appétit kolia malamu na olukelo professeur apesa mokulu oh oboyi poni ombongo biloko ti oyo yo ozwati omela ata secret bon oyo kopoza mbongo secret te ok
Oh, mwana noko na ngai. Marijane. Nakoki te. Likambo nini mobali na ngai likambo nini? Mokongo ezungi. Mokongo ezungi. Kasi tokosala lisusu ndenge nini vraiment kisi toza komela vraiment mokongo yango lisusu ndenge nini ko? Marijane, yo moto olakisaki ngai tata wana. Ngai nalukaki tata wana te ngai nazalaki naturel. Komo kende okumisa ngai njitu buyi na meri babido wana boni? Marijane, liwana ngai ezala maboko na yo na tata wana. Tito, likambo nini oza koyebisa ngai? No. Yo oza nduku na ngai nabuma yo vraiment. Tata wana ayebisi yo ke maladi mokongo wana mpasi eza kosala mpona kisi na ye. Excès ya babido wana na yuki mokongo na ngai eza lisusu ndenge nazalaki te. Tika kokanisela moto anga na makambo zela puto oyo ya lelo. Puto oyo ye moto nalingi nakende kozwa kisi ya mundele alingi atiaka nga bamatanga puto oyo eza kolinga kosila te. Ntango mosusu ekoti titanos te. Titanos? Titanos? Décision na jui naza kokende kokumela ye na ndako na ye. Obien mokongo nanga? Obien ukuya kubibisa lisusu makambo kuna likambo nini oza kozwa kisi tuluka kubuta likambo nini oza kubebisa makambo ukenda lisusu kuna ukende kutia ya makelele ozalaka munoko mingi oluka nini kubuta ko kubuta okukuma na yo tambula pusari bomo yo tententi njila nyonso bamana kubinga yo tambula putari bomo yo tententi nasa ukende kukuta tata wana akuyiba na babido wana ye apesa ngai soki eza eau vive soki eza bicarbonate akuyiba ngai bobadi ya boyi vraiment Bon appétit, maman. Merci, papa. Au côté de toi. Léon a eu au liaté. Oui, au foot, là. Nous avons un yomote. On appelle ça un yomonios. On peut ça pas un année. On appelle ça un passara. So, tu as une cahier, ça, bouma, une annonce. Aïe, monsieur, non, on peut tout ça, il va vendre. Nous avons un solo, tout solo, non. Non, quoi que c'est qui te fait? Maman, lisolo na elio ezapo na Sara. Asa lisusu ni. Na sola ina Sara na sengaki loboko na ye. Sara andimaki na ye. Alobi na nga sola na mama. So soli na mama wana nga na yebi koloba makambo nyonso. Yango na yekotu na yo mama soki bosaka ndenge nini po yebisa nga pe na yebisa botina. Loboko wana ya Sara yo kosenga wana bakatela yo loboko moko po ekende wapi? Mama nasepelaki na Sara na po na libala eza te loboko po katelanga loboko natuni ye atanke ye moko mwasi abi nanga za mobali te sikoyo ye azokane soni mpo na koloba abi nanga sola na mama. Kambo pe na bato bakotaka te lokola mpe ye olobi osi osololaki na ye take bozwaka yango bandaka ya te
bongo yanga koni yanga koni ni penja na kata te mama eza na ndenge mabe te ou bien na kota ye na fenêtre te na soli ne kaka ndenge omoi na ye awa eza mbala liboso mpo na kota mbamo na porte makambo nyonso ezala polele sara kwa bala te seke normal sara bala te mpo ya ye elenge bongo yo papa mama nga na bala te nde nazali awa eza mbala na nga liboso kutu nalinga mwasi nde naza sara aza mwasi na nga liboso mwasi na nga mpe nazobala tata mama nga mpe napasaka na etape wana ya bino engangola na tata lokola yo Josco yo loba na nga te ndenge yo ozali boye mwasi na yo ya liboso sara tata tika kokosa nga wana mama nabala nanu te donc nga ndenge nauti oyebisi wana mama eza mbala na nga liboso nalingi sara ndenge aza wana nayoki sikoyo posa nde nabala bapara na nga baza kolinga te nazwaka basi ntango nakoki nanga na kobala te noko motombo nzela noko na ye moko aya oyebisa ye po ezala te tosali kotere tatu pase yaka susu susu melenge na ngai Bonjour. Ah, bonjour papa. Aye na masolo awa. Ya rusolola na ngai. Pona kosenga loboko na Sara. Kusenga jibuku na Sara. Ukende nango wapi pe usala nango nyi. Mama. Oyebisi papa te. Yeah. Soki balobi loboko na Sara aye makambo na ibala te. Pesa nga kita. Mafwana. Fanda kaka wa. Me uke wapi? Nako deposer sani. Tata. Papa. Me yo namuna ka uyaka kujaka awa na restaurant. Oui. Naka olia me lelo nde na yepo na likambo ya Sara. Na yepo na olia te. Nakutaki na Sara tosololaki ndenge na yaka kolia awa ayebisinga kabali na mte tosoli neke naza na posa na bala ye abi na nga ye aza mwa moke nga nakutana na baresponsable na ye nasola na bango mpe likambo yango yango papa na ye tosola na bino ngesi na se prépare so tosisi kosolola awa Tatu. Papa. Ulubi ke busuludi na Sara musawa. Tosololaki na ye ye nde mtatinda ye nga nasola ya bino yo usalaka nini? Nasalaka na kompani ya kafe na bandi mpe kala mingi te. Bongo ubala to? Nabali na mte papa. Uza muntu ya jikolo nini? Ngai naza mutu ya mboka awa ya pembeni awa kota plateau. Moteke? Naza moteke. Bon, jikolo eza na problème to. Moni biso nyonso toza bana mboka. Tala par exemple neti ngai ndenge naza boye nga naza muluba na bala mongala. Yen. Ezala tata ya Sara. Aza muntu ya bandundu. Mais abala ndeko nanga muluba makambo ya ikolo eza na jikambo to. Mende yo uyebisi ngai na yoki. Mais Sara musa undengo uza kumuna ye wana kumuna ye po na munene wana to. Aza mwana muke. Ya lobi awa kaka awa. Kukula oyo bakulaka na mbuka yango nde akumi ndenge wana mais aza mwana muke Sara wana ayebi ata chintu moko to. Ngai nazaji mansebenda. Mansebenda. Eyo. Manseba. Noko na yo loba na ye noko te. Ngai nazaji noko ya Sara. Nazaji leki ya mama ya Sara. Tata na ye akufa, mama na ye akufa. Awa na chinsansa azaji na charge na ngai na mwashi na ngai eyenga ndenge za wana. Lokola busuludi ngai naza na dikambo ya kulubato mais
bino mibali ya Chinsansa tokomi kubanga bino ukuya boye uye na ndenge ya malamu uye kuyebisa biso tango tukuautorize ukumi kusala jipota bêtise jipota général po tumunyi yango mingi awa na Chinsansa ebele bon ngai naza ndeko ya mama na ye bandeko ya tata na ye pe bazadi il faut sikoyo ngai po biso toza na kutema na biso bango pe tata na yaza muntu abandundu baza pe na kutema na bango il faut ngai sikoyo namona bandeko ya tata na ye ba mususu baza na Chinsansa awa ba mususu na mboka kuna na kuchinda ta mukanda papa na sepeli mingi ndenge bondimi na kena sola ba boti na utinda ya bino mukanda ça va merci. Chérie, Nasuka, et l'homme Moses, c'est maintenant. On dirait l'homme Moses est en bon langage. Mais, chérie, oui, mais que Nazwa qui lettre à Yvonne Bombo, à Paris. Ah, Baza bien, on est surtout. Comme elle a gagné à l'objet, Baza bien, à se préparer pour côté la bison en vacances. Voilà. J'allais oublier. Quoi encore, chérie? Oui. Depuis le bien à Poko Nayaki, na tchaki en moi, boy. Maman Béa, na Londres. Eh, il n'est pas comme elle a dit. Maman Béa. Maman de Moé. Maman de Moé, maman Bijou. Na Londres. Yes, oui, yes, oui, yes, oui, yes, oui. Nicole Bélé. Oh mon Dieu, mon bébé, ma fille chérie, maman, à ma très chère tante. Salutations et bénédictions au nom du Très-Haut qui a rendu possible cette heureuse circonstance. Je pense toujours à vous. Oh. Je vous ai envoyé un petit colis comprenant quoi? Oui, un sari indien. Un portable pour vous et un costume pour papa Kofi. Oh! Wow! Ah, maman Béa. Maman Béa. Ah, maman Bijou. Maman Demoé. Vraiment. Omoni. Akanisi biso, hein? Papa, naibisa yo koboko la bana. Ezala karango malamu. Pote soki moko nzambe apamboli ya kosa. Na ba blues apasi boeta. Nini? Nini yango? Mais nini ozo seka yo mo boye nini? Mais kokoma malade, oh na blues abasi alati. Ba blues abasi pe bana mibali balata yango papa. Oh chérie nanga poto matindelenga. Nani? Non non mbeza la Vanessa. Vanessa inga. Kalo kaka. Siwa. Oh nini? Écoute, cela veut dire que Olingi biso peut tomber dans ce cas quoi yo? C'est sûr que ça va ni comme la Babylone on a bon bazo qui nous met. Mais tout ça c'est quoi? Nyo so ezali yo. Là on a dit on corriger moi na oyo yo lingaka te. Ozali kaka wana ko pekisa basa na mwana boye olingi te basa le boye. Tala na kotanga ya pamba za boye batele. Mais nini ezo section bo? Hein? Azako se moquer na biso to ba bête na. Papa, atabilo moko. Maman. Mais atabilo moko nini? Yo. Ozala photo mutali bomo bien ni. Boseka bino mbale. Yo muto encourage akaye mala. Boseka. Seka ka. Agai. Bo. Mafuta nguma zabo masenga yibuki. Nana Maseyo. Pas de bokaninga. Kasi Maseyo. Tu commences à exagérer, Bodo. Non seulement ça qu'on. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Oyo. Papa. Atabilo moko. Oyo. Bozomona neti keko. Keko. Leti. Mais où est allé moi c'est quand Azaneti. Azaneti moi la moitié. Bon ça moi mbali. Yende ya Josco Zeli bino ye fiancé Zeli.
on a la botte à ça qui zé ou bien azali mutu. Mais oh yaza comment on a moi si. Mais oh yaza moi na moi si. Neti. Neti. Aza neti. Voilà moi si. Mais aza moi na moi si. Neti. Les photos. Donc aza moi na mobile. Mais aza moi na moi si. Mais photo on dirait bakangi ils est na mboka. Kasi yango mboka tie. Hein? Biloko na moni eloko mo. Bana na botte. Donc eloko yo moni important ko tuna biloko ya ngai mama na moni yango te. Papa l'assiette est vite non? Mais pas côté le biloko ezali. Non na confondaki. Maman pesa photo. Na confondaki ngabla ndeke. Eza photo na yo? Papa, photo mo sina ngai. Ya mo sina yo. Mo sina ngai. Joe. Félicitations Yaya. Joe, moi si na yo. Moi si na ngago. Papa na ngai. Moi si na yo. Moi si na ngago. Mais il on est aussi que ça yo bodo. Oh. Ozo se kapé mena nai. Félicitations papa. Félicitations Joe. Ah, oui, félicitations moi na bino boy. Ve, yo mdoza aspect boy kitoko bokelinga mboka tiere mboka botamboka. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Oh. Papa. Moi si aza kitoko te. Mais tout n'a le kino mdoza ko se. Comment ben ni yo? Mo le kitoko. Mais Josco. Mais maman na bino bozo mona boye. Moi c'est kitoko boy. Mais ngana zwa ki na mboka uta ko sinsa na kangu. Wala bona balié. Wala bien c'est kitoko ta présentable te. Wala bien pona tango kala. Bien pour la leloko des fois ba momi pe na ya tango ya lelo ba vrai ba chéri ba zali vie. Vie oza ko se solder bongo pona ni. Papa, ndenge ya za ko zo mo saboiti. Jamais. Papa, moi si on a nazu oyo ezali ngai mutali boso na lobi na ye je t'aime. Et yépe aza mutali. Oui. Donc viens. Donc mbala liboso oyo kana munoka mwasi balobela yo je t'aime, c'est ça? Oui, oui. Papa. Yenda aza mutali boso lobi na nga je t'aime. Papa, verbe wana pe nga mutali boso na lobeli mwana mwasi wana je t'aime. Donc viens. Et là où ça lui palpite de ça rapona mbala liboso yo ka momi aloba na yo je t'aime ayawala yo pe ngulu ngulu pe omi bua ki ka nengwana ve. Maintenant je comprends te. Ezali parole solennelle. Bano bango na n'importe qui te. Ah. Papa, solennel wapi tout ça la différence. Tout ça la solennel te. Pour prononcer ta solennel te. Maman na yo aza kolba solennel yo mwana obotami na Kinshasa obi ko prononcer solennel te. Maman, pesa en photo. Eza kitoko papa. Biso na papa na yo to kamata ba mesure nyonso possible pote oko akozana mwasi na yo alambelaka yo pe loko olingi kolia mingi. Na sali différence, na sali différence. Ba yesa mo munene ba tia na musée. Na kosala. Papa nga sali différence. Moi si oboda ko okende ko zwa bali. Même ça le bas je t'aime na 1000 hommes. Et ça sens pourvu qu'il y a la vraie momie pour naie to kobota ba vrai art tala oyo ko bokobota bike ko ba pende na basuka. Ngai nazui mwasi nanga tango na yebi je me suis préparé nazui ndaku nanga quelque part. Na sali préparation nanga na bala ekalate na ko aviser bino. Joe. Oui. Aussi nazui ndaku. Nazui ndaku nanga tika kana si ça doit informer ngai aussi nazui ndaku kaka boy. Mais agir na mokimobali. Mais oui. Bon. Agir na kimobali. Ça va mais na kosenga na yo oyela ngai comment on écoute nani? Sarah. Sarah. Les bien-aimés. Bon, on va se la Sarah Namona. Elle est très très jolie. Ah bon? Ça je vous l'ai dit. Kasi omoni te jo banda elonge fungwami akomi esengo esengo. Atuka eloko bolingo. Yango na moni. Ozo mo atike mikolo josoka ye. Moite. Lia. Sourire. Donc ale banda tongo tipo quoi azaki na ndako. Mona azo ko réclamer ko. Yawa mileli biloko na yete. Oh le koso mwana wana vrai bourrique papa. Toko ko tsete na école ya métier ata lingi musique. Mais école ata métier moko. Akino lobela biso français pas mosusu biso toyoka soni. Papa intellectuel, maman intellectuelle. Ba Kambuya Bodo. Je regrette beaucoup. Odo tempo na zina jaja. Na koma nzoto ya mama yemo. C'est Mickey. Nzoto ya. On était au tir maquillé, na oka vertige, tu vas la maquiller. Mais on préparer studio te wana zaire mo ba mise en train, hein?
oyo ningo zawa ozasemeka star no fikiri star osayanga nazoka motu ezobaluka ngai mama Sarah mama oki bamelope molingo sabola likambo yo salinga mama etikali elembo na motema lokola bilembo basala yesu no mais na mwana basante bina matro mais roga neti mo banozea mais na mwana ba faire ngo bana sérieux oya monene oya koelanga na paleur ya grave Yajo oui viens là on va faire les awards vu le mail m'a trop oh calme-toi Bisanda Ferro Mai Yale mama malili ouais. Faut que l'hôpital ou bien mais ebandika sikoyo Mama Simba. On a comprendre les solutions dans mon temps. Yajo. Yajo changa na bra nan. Wewe fo changa bra. Ona Yajo. Wewe un grand prêtre. Grand prêtre après mariage, un temps bien affilé. Wewe vous êtes meilleur buteur. Yo kansani. O me vieux bon yo kansani. Vieux la mola hane téléphone moi dit mais et ben faire beaucoup. Oui. Donc donc c'est quoi? Oh vie. Et puis nous avons révélé Zolo Zinango. C'est comme si on a match déjà avant. Comment nani? Intense koyo. Maman Libala et après petit déjà donc bi déjà et c'est mi côté là. Bater mon Zolo belanga. Ozolinga mo loba. Bater menini petit ninga ça on a bien rondo donc rondo déjà. Donc yo ça wa mbala papa mbati. Donc une fois avec action donc bi na filé c'est bon. Vieux bravo, tchanga bravier. Oui que c'est bon. Il y a nini yo zo pesa. Mais vu que ba faire na ta mère so ba yo yango. Oui ba lelo mabe. Na no no ndiri baba moko boy. Pour la vie timbela ba faire. Donc mère azana duku ana rondo. Yo katsama donc yo so non kanso bien. Na yo ko comprendre yo so kansa c'est bien. Azana yango na tenter falant. A tenter falant. Oh, il y a fatigue, vous comprenez depuis mariage, faiblesse, fatigue, mélange, et je les gueule dans mon témoin. C'est un plaisir, non? Parce que ça tout long là-bas, là, mon point. Non, ils ont un mot. Et puis, Marc, non, mon il fait wana. Vous voyez qu'il faut s'appeler ma passe. Père doublé, hein? Oui, yo, non, moi, Timisa, on va Timisa, on idéologie. Oui, mais c'est vrai, c'est-à-dire, mon mitan, on a parlé déjà. Aux gens avance donc, bien marqué à l'extérieur contre double vieille. Naïbi sûr que ça va faiblesse. Faiblesse,
donc mélange à masanga ya biloko nyonso mélange yo simple na le cas zo tenter lifanto hein Kele, maman m'a passé. Kele, papa m'a passé. Rocky, Tata moko m'a balé. Maman m'a passé. Yo maman, na famille oza matabisi. Oza matabisi yo. Maman m'a passé. Tata moko bana m'a balé. Maman m'a passé. Kele. Maman m'a passé. Kele. Faire double, maman. Maman disque d'or. En tout cas, aucun ne peut libérer. Oza maman ya molimo ya visa. Yo moko otalaka vie spirituelle ya mwana na yo. Ça va chérie? Mama ya milimo basanzaka te. Mama ya molimo, mama ya kasoka simbi mwana molimo boye na batemi. Mama wana akosimba mwana wana tia kokola tia kobala. Beye. Na tango na biso ya kabongo. Siko bino ekoma isesenga. Oya bango. Beni ababa mama bakipaka bana na bango. Oya bango ekoma ka ndenga na bakanisi ko simba mwana batisimu ezali kaka kosala fantaisie mokolo wana. Visa beauté, fille ya papa, maman et lichombe moko boye. Abotamane na 6 mois. Kutu tondimaka te metala ndenge mwana. Mais c'est mec qui oloba likambona mbala mingi na sepela te hein. Oh mais azali chombe. Ce n'est pas que ce azali chombe azamwa liboso na mokili depuis mokole et banda po abima mona lichombe. Bokilo. Oh yaza koloba oneza pamba. Ngai papa na bino boza komona. Hein? Mais tango na bote maka na 5 mois et demi na mboka kuna. Mais lelo na samo bimate. Maman na yaza koloba na ngandi. Sarah. Papa. T'en fais pas. Ok peut-être on a adui maman baptême na elle. Non, non. Tala baptême. Vous a dit na fête. C'est noko. Oyebi ke ya lekisi. Chaque fois ezala kaka soka moni visa leki liboso na ye. Oh botama na 6 mois. Oh botama na 6 mois. Moi na 6 mois vivra te. Écoute chérie. Nenga za boso babika botama na 6 mois muto koye bango. On ne peut pas oublier ça. Kasi ya onenga na zo sepela na ngo ka tata ba choko bodo akokala kuna mère na baptême. Ça c'est bon. Les sentiments na biso po vient na Josco a confirmé très fort. Abeta kana mutu te mais a très fort a confirmé. Donc tu connais qu'on déranger votre. Non voilà yo. Elle fait téléphone tout. Visa ba beauté. Masa ngoso ezo lingote tika ozo. Biso tana fête. Bon Nico. Allez, pas coco. Oh. Chérie na ngai. Comment mobile na yo? Coco ye. Asa obe mondele ndenge na zalaka. Pesa ye biscuit tan. Allez. Chérie. Visa beauté. Oui, peut-être faire ma mise. Abi bodo monoko le kanga makase monoko tobo. Nazo kumisa mwana na biso. Nasali mabe. Ah, viens na ngai. Donc confirmer. On a raisonné sur une minute donc comme ancien baba. Le mouton a non le battu dans la famille. Mais à confirmer ça lui tu veux recommencer Bodo. Mais tu là. Hein? Bodo Eza baptême moi na tsa baptême. OK? C'est bon, na bossa ninga baptême. Ya baptême. To chana ndule. Lokwani. Mama Quoi? Dolaka. Nkoko apeshe yo mujika. Comment ça une surprise? Voilà, je vais un piano. Toi tu danses pas. Tu sais pas danser. Aïe aïe aïe. Wapi tu viens là, Njita, wapi ya tout nana ye. Yaspi, tu veux danser avec Coco? Allez-y. La lista ngai ndenge mudina. Shimba nkoko boy. Visa beauté.
Chérie, naza mobile. Naza mobile. Allez, chérie. Oh, Mondo. Bizarre. Bizarre. Allez, Yasmine, voilà le moment, tu ne danses pas. Oh, yo, vraiment. Son combat, mon coton pêche. Elle est tellement bien quoi ça. Voilà. Bonjour. Ah, voilà papa. Bien. Zombote yango. Zombote go papa. Mais nakozwila mbote wana ndenge nini? Eza kusimba te? Eza kusimba te. Yango yo presse pourquoi papa? Hein papa, mbote za usimba te? Hein papa? Mbote te? Nini papa? Papa, ubebishinga colonne vertébrale nyonso. Vanda. Izali kase. Vanda. Non. Vanda papa, presse te. Vanda to somela. Comment colonne vertébrale nyonso ibukana. Papa, malade na nzoto Jira. Papa, toyokana. Yo moto ali boso te nga na salisi papa. Mais soki naza moto mitano, comment colonne vertébrale ibukana? Na yile kanjengo wana? Malade oyo yaki na nzoto na yo difficulté ezalaki na nzoto no papa yo yebi yango te. Tia combien déjà bivé le bidon? Hein? Opesa ngai combien de sortes ya nzete ya zambo yo opesa nga na mela? Nzete oyo wenge maison mère opesa ngai. Wenge BCBG opesa ngai. Mbo. Wenge soki ya nani nyonso banzete wana osilisa na njitu na ngai. Mbo. Bon, dernièrement na yo kuzwa awa imbukanable opesa ngai. Voilà. Puto oyo. Oyibuke puto eza kosila te. Papa yango yo likamu ni presse. Yibisa ngai kisi nini otangisa nga na puto oyo esilaka ngai te. Papa, malade na nzoto wa moto eyaka mbangu. Kosila malema. Poto yo zolakisa ngai eyaki boy. Siloboko ezalaki ya kuvimba. Hein papa? Tika kanda telema to sale bizambe ya suka. Ngai kizamo yo soki isimbi te. Papa, ukuzungisa nga naturel. Telema longola mapapa telema. Yo mutu aliboso to yo nga na agersir. Hein papa? Voilà. À gauche. Levez le pied. Umoni nini? Colonne les a bouchés. Voilà. Kisho na uta kumela wa sima wana. Yango mote bouché. Siko yo fona look la yo solution et déboucher colonne. Hein? Zala. Oyabe dans yo. Mekana. Ata la vivacité. Vivacité. Danse nyo soto yo. Oyo look la kama bot. Oya bu. Faible.
mais faible wana salisa ngai papa uza kuwimisa ngai bundenge nini benda pema benda kita ozana fuiti mwasha kumusaka na ngai papa koloba mingi te sina zwi maladi na yo sala kimia komitungisa te papa banzete oyo nayebaki yo fo zonga oyo yo yango oyo nyonso yango oyo soko osilisi oyo papa mwasi na yo azwi zemi te papa d'abord kutu ndenge eza boye zela nga nayebisaka moto papa nayebisaka moto nombre akobota te zeke ezali ekobeta oyo ndenge eza boye 15 ça fait 6000 oyo 6600 volt 6600 volt papa matin soir midi papa eloko oyo yango nde moto akolakisa yo nombre oyo bana yo kobota na bakisi oyo nga nazopia yo papa kozala presse te nga nalingi namona kisio bwaka solo bwaka solo bwaka mabota 4 papa oui 4 à peu près 4 bidon 4 ban mera niti mambot merika Creswan 5 malabar bana na pia kombo bango wa oyo sikoyo nakende komela kaka lelo kende komela papa banda traitement lelo oyoki papa ndenge nayebisi yo bana na yo simbisa ngai simba soko okoki te ata oke premier tour deuxième tour nakoya kozwa papa tika oyo mibale yo ke nango epe mikolo yo papa ndenge naza boye nasaleli yo deja provision cour moko eza na kisasa ya biso bagerse fo nake nalanda campagne wana omoni na village mobemba ngande mutu nazosalisa bino na nzete babingiso yo na kisasa na kisasa nga nazokende mais ntango nayo kozwa opesi ngai na adresse epai yo kozala napesa na adresse epai ya grande sœur na nga azalaka kuna soki naye kozwa babido oyo opesi ngai na adresse voilà papa oyo eza 6600 volt mwana kazi na yo akomaka oyo nani Colette Colette nakashila akomaka ye na nani na yaye na yeti Rosa Makasi ça va bakoma ça va papa nazali awa nazozela yo nazakuya mosusu yango nazotokisa awa papa ya bato mosusu Yo, yaka. Bunga senyo. Yo, toi. Oh, non, t'as. La semaine pas maman qui qui course supplémentaire. Qui course supplémentaire t'es aussi rigoureux. La petite crise nanzela. La petite crise nanzela, bah, elle va se faire une campagne dans une peine ou justifier pour si on va Yo, on a une mendre na obena. Ata kutukuru soki mantera ngo kuru mantera ngo bena donc obana bana 8h ti sikoyo jana montre no tano l'air nto komia qu'est-ce qu'il explique yo mona bena mendre na bena yo bena muta malade azala boyo oto piquer crise bena oza boy yo boy et puis babilambo zolata oyo on dirait ba danseuse soki ya kofi soki ya wera soki ya jibe soki ya wazeko ele kelanga et puis ozuna plan na ngai ozu bonne na ngai ozu yango yo bon siko yo ngami koma ngami mona na ndako et puis yo mona muke mona 15 ans tala ya mama 4 bon siko ye mère na bino do mère na pesa otamla ba bijou bon otamla ba bijou bon na banzoto na bilambe kanga ya nzoto on doit ça l'exposition et vente ya nzoto na yo telemana yo Bodo ko bomangai. Esa mazoya, tuka bodo ko bete bon. Yo bota, o bota
nango. Oyebi pasa mwana yo. Yo. Oyebi pasa mwana na pesa. Ye explication yote. Oyebi pasa mwana. Nanga zongela ro sepeli. Ezambala suka na ebi. Donc yo nanga zongela ro sepeli. Motema mwana. Oba ngo ndimisa mwana. Oba ngo ndimisa mwana. Ye sali nini? Ngomona makene kwa bebe bimaki banda 8h zo tonga lero 18h3. Yo zo mona ngo peli. Abi mi fe motema. Simba ngabongo. Simba ngane loko mususu mena mwana ngane. Pona mwana ona. Na mwana ngate na ebisi. Tanga ko benga nga pera leki. Ngai na simba ngai kaka. Na lobi na olo. Tika mwana ngo bedukene. Okabo mangale lo. Olukanga mingi. Oyebi na ko manke. Olukanga mingi. Lelo simbi motema. Mer na ko manke o. Mer na ko manke. On va pas faire un yo ça stage à Kipula to ni no ma 8h zo ma 18h. Ezambala suka. Mala suka fait discipline. Tant que on a appelé à leki na na ko corriger toujours. On a ça stage à Kipula to ni. Yo, ozo tshela na mo. Ça va. Yo, yaka ko continue à tete bon. A tete ka yaka. Jour mena ko ba ele noa yo ko ndima ngai. Et si tu oh, ni nango boyeko? Hein? Yo. Moi nango finalement azamona na biso te. Hein? Donc ngana pesa correction na pesa te. Yo correction ni yo pesa. Correction ni yo. Omoni kimboka. Correction ni yo pesa mwana yo za ndenge ni. Na kimboka na yo uta o yete ngai pera leki fo na pesa iba correction. Voyou mo ka pamba. Baka ashi na ba bala ba bota ba na bana. Yo mbula mona soni mabanzati. Yo. Ah. Merci. Nga voyou yo mboka tiers donc viki villageois o moni inconvénient ko bala basa mboka do yebite ke mwana il faut suma ngari mboka fa tie na ngai na yo ndengo za wana différence eza ngala ya na bala na ndaku na ngana boti mwana ngai wapi ya yo ki ya kero na balabala na mwana ngate on ye dike mo kote mwana ngande ko ya ko dike na mbala suka pamba na robeta ngai oyo mankenga eso yeba ngeni mo zana soki grand frère kufina malade bien ngam na remplacer ye ngam na bala oscillation batangi mibali na mokili pe ba ko bakisa yo ngana afrejo nazana taille ya disque continue ba ko bima na ndako na ebisi yo soki pona visa o ko bima na ndako yo batanga di yo ngala afrejo na confirmer ba taille ya disque compact ya laser yo tsaka nga yo continue na tala na ko ba yo noa yo ko mona ndena osala yo vandela ba fufu vandela ka na mwana ngate na ebisi yo na suka na beta ngo na kanai ona petit frère vient na ngai soko yo kela dai motema likuni hapo na babote na ye bote ya yo total abote nga na yo modelo bobo tape mususu banda bokanga mangaka kaka wana ka hein Moi, je suis accueilli. Marjane! Accueille, ouais. Mukongwe. Ngana lukilaka ye yadi yaka. Soko yiba kikutu musana sana. Mukongwe. Marjane! Hey. 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 Hey, mkongwe. Naikufi nzambi. Hey. Marjane! Ngaye. Ay. Baba. Yo zonga na moyo teli kamni. Nini yangu boy? Nini esali yobo? Tika. Marjane. Nini? Mukongo. Mukongo yo kana na yipso ngana tsali makamukuna na nazana. Nazana mukongo pasha. Banda to ya zana yipsa yo nani? Banda to yaki olakisa ngata ville tata zante. Ngamonda mbongo mwana tindira kingai wana. Ale. Nake na zandu. Nake kutambwa natala kuna koma na zandu boy. Bona somba tamwa mbisi ya ukauka. Mama. Na tuni tal mama tal boni. Bandubi na ngai mama kamata mbisi okapula. Na zwi mbisi kaka boy. Na zwi na yebi na ngandenge batapula katela sali kaka.
bato babandi koseka nga basi wana bakatani koseka mofila na yuki sone kaka saka bandi mpisi na bango na tiki na bandi koya oza koyuka te nyonso wana kaka foti na yo olakisaki ngai te yango oza mpenza kobela ko marijane uyuka mokolo mosusu nga na kofi likambo nini mpenza yo tikali marijane uyuka mokolo mosusu nga na kofi likambo nini oza kobela yebisa ngai tikali mama mokongo na ngai mokongo nini oza na viki yawe tito tika nali koloba yango mokongo wango pasi kaka pasi mosala oyo osalaka nga nayebaka te eza kobelisa yo mokongo mosala nini osalaka nazalaki na nini na gare ya train ya matete ministre ya transport ntango amoni ngai alobi lelo yo moto komema bawagon apesi nga si wagon nga moto moko mama fina ngai na mokongo nafina ndenge nini fina kayawa likambo nini oyo vraiment nafina zila nano natala nano biloko oyo ye nango wana manejani mobali aza kokofa yo aza kotala manejani mobali aza kokofa yo aza kotala mama mokongo biloko yango oyo biloko nini oyo tito nalobi tito oyo nini donc malade oza kobelela kaka thomson mpona thomson mibale na pite moko na kafufu kapopwa fufu nde oza kobelela mokongo antuka yo mpenza okuyebisanga malade ya mokongo eza kokuta wapi naza komona crede te likambo nini muntu abelaka molanga ya mokongo pamba te oyebisa ngai naza komona crede te mokongo pokwa nyonso kaka mokongo na kutu nyonso kaka mokongo biloko nini ngai na kodia wana biloko baninga baza kodia ngombi bongo siko ngai kaka na banini na boutique oyo oyo ekokanga ebinda eza ya bana age na yo me yo sokoma monene mingi papa c'est ma fille ekoka ete eza produit eza basous le soleil sikoyo noluka oyo basorti wana oyo bobinda basinga bo basous le soleil wana oyo bobinda basinga bizarre ezoka bakanza kwa mama wana tosala déjà commande nango ekoyakala te wisa mama julien etinda ngozi aotinda yo oyebika ati biso na rivage tozala deux fois te neti pantalon eza original penza eza neti moya tonton bien konga so etindela yenga nayebi eza original mais ekoka so taille na yo te papa ekokanga ebinda te oyo kopanza yango yo amonene te nazoyebi so koliaka te oyo eza ya age na yo te non c'est ma fille ah bon elle a 15 ans ndima te yango balesa oyo bapoulet roti kaka yango oyeyaka monene ah bon osepeli nango on a payé uniforme et mon chemise c'est comme ça pour le temps c'est combien papa c'est $15 $15 pas monsieur va payer ça à débattre ok donc 15 je peux donner 10 vous payez ça 13 ah je veux 10 papa au moins 10 tout ce que la plus pour ça ça maman ça c'est 10 visa c'est tout hein non que tu as la boutique là sous le soleil ça c'est bien non papa oh mais que veux-tu côté non bien là monsieur là ngai na wana ne pas attendre vos amants, ma casse. Mais ça c'est quoi hein?
Tu vas porter ça aussi. Ça va look, ils ont Eh, bébé, bizarre. Olingi Nico. Quel est moi je disais, oh, ça dit, mais à 4 tu fais ça? Bizarre, sous les soleils au là, t'as moi. Mais finalement, c'est quoi? Hein? Au là, tu n'en mets pas. Ils ont vraiment, hein? Oui, ça au moins. C'est ma fille. Alors, comment là, tu n'es pas Badoni? Papa, la baquère. Oh non. Si tu veux un pantalon, ça tu n'as qu'à pas. Papa, pantalon, oui, ou bien une belle robe. Bon, toi, arrivage pésoyate. Mais non, transparente. Tant non, j'y peux sous les soleils bien. Il est sous les soleils, ce qui body ça va aussi bien travailler. So là tiens au bon so changer au moins té. Na papa aussi. Visa. Mais ça traîne non? Ba oyo misusu oyo. Oyo azolula lulo. Aza papa leki na ye va bakasaka. Je vais écrire. A rotine ba biloko nyo surtout wana non? Ensemble. Pois ensemble. Bon, à Gola, tu peux boyer, à Gola, tu peux boyer. Non, ça au moins. Pas ça. On a ligné à monter. Mais oh, yo visa au Gola, tu n'as pas. Maman n'a pas fait la table Ketty. Parce que nous avons déjà la lettre. Maman, Rolando, on a la ligne. Maman, emballe-moi ça. Emballe, déjà. C'est combien? Ensemble, les deux, on a 50 au 50? Ah, ça va. Quoi? Hein? Ni les sous. On s'en va dire aux sous, on s'en mis ensemble, maman. C'est pas fini. Hein? Donc on a ça, papa, donc il tose la boutique, mais on qui est non? abwekali lingeveka ntinduwa avandi ava nazokanisa bato maladi oyo nga natika vraiment donc nayebi te soko bazovivre comment ebele makambo ezoleka na mboka oza koteka bamabele kofunda bato na tribunal nyonso wana okanisa ezali bomo ya motu na nayebisi yo nga nateka mabele oyo nga nateka ezalaki mabele na ngai moko bayebisaka yoki mabele ezaka ya motu moko to eza mabele ya libota moko yango sikoyo naye kocomprendre meme bana nkazi na nga mpo batindile nga mwa quelque chose bino bozofrene pamba te ngai na mboka nazoteka bamabele nazoteka tout ça etalinga te etalinga te satatone yo mwana moke mobimba obandi koraisonne lokola mpaka ngai yana yo nazali abandanga na boti bana nakomi mpe mpaka oyokanga na makambo mabele wana te makambo mabele wana ezokukufela bato mabele ya ngai moko mabele ngai moko c'est ma propre terre oyo ngai je vavandi c'est quelqu'un qui dit sango bamemeli yo nde yango wana mena yebi bato bazoyebiso basango ça va nga mokona kozonga village bango nyonso tunga fona kandi ma ulembu tombi tomba baku uvonda bika bana bama wilu vuna tomba baku kubonga kubana bama ubavonda mudambu dintoto wilu nga ndendo kiko beau-frère beau-frère nga kanse ke so bema kiti nazalaki na ndako vanda beau-frère vanda nga nazosoa na grand sera wa makambo wa mabele makambo mabele oyo nga nateka ke bino boyoka ke sango ezalaki mabele na ngai moko same nga nakende nateka mabele oyo ya famille oto ya bato ya village je devenu quoi mais basango eyaki awa boye yo beau-frère oza kosala mobulu na mboka moye te makambo ya lokuta
oyoki nga soko nazovivre na mboka pamba te banzete oyo nga nazosalisa bato yango bazoya kotikila mobulwa nini mabele oyo nga natekaki nazoyebisa bino yanga ma propre terre moi-même je vandi ça quoi mabele wana eza ya yo moko banda otere mabele wana otindelanga nini ngai na bana awa mabele oyo nga nateki yo zoloba natindelo beau frère nayoki likambo mabele wana tokotala se na bana na ngai te na bana na ngai te na chéri yo moto bota nde fiere neza fierte ndenge mais likambo mosusu eza konginda wa boye eza likambo ya bakisi oyo bino bosalaka okokamata mutu okopesa ye kisi dose ezali te kaka ndenge wana opesi akende komela babidana ayaki na conférence na bango ya baguérisseur dose biso topesaka il n'y a pas de dose c'est la dose usage unique ozoyoka maladi na nzoto ya moto esengaka dose te mais esengaka la renforcement de la traitement bakisi oyo ngai napesa naza kosekisanga bofre mundele asalaka kisi soki basali serenge ezali bakopesa 2 millilitre 5 millilitre bino bopesaka olobi yo yebi tina mundele atiaka 5 10 po okenda kokotaka mbongo te biso tozopesa dose usage unique mbala moko na pesi yo 4 bido 5 bido abo maladi oyo mais soki mpe eleki mingi mabe bon frère ça ne pas tu ouais ça ne pas tu ouais eboma te